toza na résidence ya papa Chaba awa nde bokoki omona oyo ezali Gemimo etolonga babimo na mutete la toza na résidence ya papa Chaba nde bokoki omona papa akufi icône ya mboka na biso akufi toza tomoni président Masasi papa na biso akufi ndenge nini papa na biso ayebana kini na kombo ya papa Moscovite na biso atwasala biso toyebi komona yakonaka vraiment toyeba esami ndenge nini sango eyeli biso papa na biso tolingaki mingi artiste monene ya république na biso apesaki vraiment honneur na théâtre congolais toyeba sikoyo message mon président pour l'état mon arabisote l'état ibibisote et ba toi ça musala boyo il faut pas récompenser non quand ba na bon moyo que ba kufa to kusala ba stop obsèque to kusala ba discours to kusala non mais là so to za na bon moyo boyo ba kalisa ka ba to sala bango le koni to ke ba ni po de mukolo ba famille ba ba kalisa ka to za la kana icône na kata biso to za la grâce parce que to za famille na biso tu fais la bolingo il faut la bomengo parce que biso to dona to pesa ba to bolingo to pesa ba to bomengo mais biso to ko ba propre débattre en moi papa tikaka merci beaucoup maman donc alors surtout vous qui n'est pas dans le groupe Salongo, vous avez partagé beaucoup de souvenirs dans le groupe Salongo. C'est vrai qu'ils ont belé, toko et battement comme ils balé ou partagé dans le groupe Salongo parce qu'ils allaient mon quoi yabino. Ils sont là à la radio télévision nationale congolaise. Tous ça la micolonion, donc les causes de la moko tombe belé, pour tout ça les mingi. Hein? Ça les mingi à côté tanga, parce que les mingi parce que tout ça bah cadre la radio télévision nationale congolaise. Toi sous bah janté, hélas. Et c'est quoi vous souhaitez nous pour avoir obsèque à Chaba parce que c'est un grand artiste et comédien qui aujourd'hui a fait la fierté de votre travail. Souhait dans les années pour avoir obsèque là. Obsèque tout pour nani papa. Obsèque il y a après madame de ko tozana na bo moyiboye. Tozala obsèque ko bese bela ma bête bela ka malamu to na saki malamu. Mutonza même to le banana pour na ke tozana no vivant boy. Quand on a vivant boy. Madame basa la dukano eloko moko. Pour garantir que les choses bazo ken boy ba mama bana na biso ba ko ba tika nani pour na place la biso pour basali mingi hein de wana nde ko ko tra ke bozuni na vie bana bosali musala donc le cola parce que bozo sala musala mingi mais bozo zo ou était sengela binotolo dengo lobi. Et alors, message nous lancé dans l'état la biso ton ministère de la culture par rapport à la situation comme la artiste na biso. Message mon président pour l'état mon arabisote l'état ibibisote et ba toi ça musala boyo il faut pas récompenser non quand ba na bon moyo que ba kufa to kusala ba stop obsèque to kusala ba discours to kusala non mais là so to za na bon moyo boyo ba kalisa ka ba to sala bango le koni to ke ba ni po de mukolo ba famille ba ba kalisa ka to za la kana icône na kata biso to za la grâce parce que to za famille na biso tu fais la bolingo il faut la bomengo parce que biso to dona to pesa ba to bolingo to pesa ba to bomengo mais biso to ko ba propre débattre en moi papa tikaka merci beaucoup maman comprenez que avant ce que ça bon parce que j'attends notre suite officiellement ce que ça bon parce que les refuges quoi c'est par rapport à l'incapacité il y a fait de suite il y a malade en dehors du territoire national ça déjà beaucoup plutôt sud-africains a débordé na ba cas ya Covid-19 et il est belé et je pense que ça les refuges c'est par rapport à cette réalité. Ouais, bonjour très cher internet, bienvenue dans votre émission surprise quand on est Sarabino donc toza awa la commune à Kim et to rendre visite et puis hommage à papa na biso Chaba wa outer otika biso depuis lobby donc toye awa sikoyo là où papa eska papa yemoka bandaye ko fanda donc tout meka vraiment que des détails nion soit la source toujours pena nion soit batami dans le noir to ya nango sur le blanc
parce que toi éclaircir bino bandero bolandaka biso de partout bozaka na posa ya information o esalaka keboye ba makambu ndenge biso tosalaka bino musala awa. Donc je dis déjà un grand merci à l'Éternel o apesa ki chance na opportunité pour na mukula loto kutana sur na bino. Donc comprenez en image bozomona bandeko baza vraiment awa ebele. Nous nous soutenons ensemble des cas de Sarabino ceux qui biso na bino to se soutenir ndeto okende liboso. Donc nous on est là, on fait toujours notre travail. Papa Chaba lelo azali société. Lobito perdaki Dadidi Kambala, Lobito perdaki Mama Chako. Et aujourd'hui, on a perdu encore un Baoba. Et quelqu'un est encore parti, Papa Chaba. Donc, vraiment, et ça la passina mawa. Comme on a lelo, Papa Nabiso, Atiki Biso Karaboye. Donc, pour ne pas monopoliser la parole, na rotambu s'appelle micro et pas bandeko musu tozana bango pe awa. Oh pe bazana ba bon souvenir, bazabe na ba mémoire ya malamu na papa na biso Chaba. To meka pe ko solana bango moi mukie ndenge nini ba bandai pe ko vivre na papa Chaba. Voilà, si je parle déjà le même langage na technicienne nanga, elle est là derrière la caméra, asunganga na pusana soana bandeko musu. Merci beaucoup. Voilà. Prez, bonjour. Bonjour, président. Ouais, bonjour. Bonne. Ouais, ça va? Ça va? Qui est ça? Voilà, tout le monde est awa na matanga ya Papa Chaba. Déjà, si on peut retenir quelque chose na part ya Papa Chaba dès son vivant, trop retenir de tenir na part na. En fait, pour retenir au moins Zara que nous va comprendre à bisoter. Voilà. Comment pour ça non? Nous sommes sur le sar na vie na guide. OK. Donc ma père baza ba guide ou baza guide déjà avant parce que ngalo banga bi pas ça. OK. So ça c'est a baigné déjà papa. Donc on fait bien na ekoko. Donc na respect na bango surtout bango pas belé wana. Na vraiment na respect na bango et puis biso tala bango na ba TV hein. Toujours ba inspiration derrière bango. Donc voilà, c'est ça. Mais les autres toujours mona plus babaoba bazokende bato minene bato baza lokola ba icône ya musala na bino bazokende na babino bato bozo tikala ezo rappeler bino to ezo faire revenir bino ni non ezo faire revenir biso ka ke dans la vie to bongsa nda venir à l'école. Parce que ce que to wuto e bara so ba biso na 2000 on sera ni so au se rappeler oyeba mais pas nous na 2023 ça ni yeba te donc biso to tikali ndeto to préparer le binabiso to préparer le binabiso to comme on ce comme musique c'est qui est très important et puis to comprendre que non ce qui boulot est à boulot moi je me suis en cop mais so en pena boulot en passion na yo en tout cas il faut to créer ba stratégie mususu ya sika et qu'on valoriser musalo pe sur le bison sans quoi mato parce que na lo ba ngo à chaque fois na Congo ni to Congo mobimba boy alors il s'engage à président national la Congo to mamsa donc na président national ya Congo c'est pour cela yomoni ba comédie ba sanctionner te yomoni mutavani kala la bila komini comédie ayebita à côté le ngo na nini ayebi que non ma déontologie ezate mutakofi boyene ou la sebilamba comprends donc c'est ça. Ceux qui sont comme président national de théâtre à Congo, ils ont vraiment plus important parce que on a pu faire ça baoba. Il faut qu'ils aient la beauté. Il faut qu'ils aient la beauté. On a quand même retrouvé anciens ou les amis. On est bango baïbi valeur. Voilà. Baïbi valeur à Chaba, baïbi valeur à Moussa, ça y est, on baï. OK. Donc c'est ça. Voilà. Merci beaucoup. Donc nous on continue petit à petit. Tout sur la grande bandego. Et eux ils ont matanga. Sur la mouton partager moi vie na mbote maman na biso. Bonjour. Qui mes alliés? Voilà. Déjà toza awa Papa Chaba n'est plus. Un Baoba est parti. Qu'est-ce que tu peux d'abord dire par rapport à la disparition de Papa Nabiso? Ça m'a vraiment fait très mal parce que Aza Moutoumou Nanda Kotala avant de commencer à théâtre. Tu vois? Donc avant que tout le monde soit à théâtre, mais avant j'étais encore petite. Tant que ça, le film est né à Moscovitch. À part Moscovitch, tu vois que la vie est belle. Il y a beaucoup de personnes qui ont habité que Papa Chaba. À ça, la vie est belle. À jouer, la vie est belle. Là, on a déjà la vie est belle. Comment on a les lois qui sont et puis si passe ma casse, le biso ma malade, je suis tout négligé à cas. Tu vois, c'est un peu ça que Papa Chaba n'a pas passé à l'éboulement. Il était vraiment sous constipation des baumes, selon les informations du Sotoyeka. Donc ça, il peut dire parce qu'au bout de ça, une conne yambo cannabis au bout, il a combo à Papa Chaba passe vraiment. On a remarqué l'absence de plusieurs personnes. Vous aussi, étant qu'artiste,
kobungisa na ba icône oyo bino boza ba idole na bango lobby ndenge bazo kende to perdre ki papa na tsoda de Kambala to ali ko perdre maman na biso Chako et aujourd'hui papa Chaba ne plus. Vous aussi étant qu'artiste ba disparition wana eza ko interpeller bino na quelque chose. Bon omoni neti likamba disparition eza eloko eza naturel. Il ne faut pas venir comme ça pour toi dans la disparition. Il y a artiste comédien ou akoufi. Parce que ceux qui sont dans le cimetière, bisca bakunda papa Chaba, bon mon bakunda kaka, acteur il y a artiste théâtre comme mon corps, artiste comme mon corps. Mais bakunda bato belé, tu vois. Absence il y a comment dirais-je, kokufa ya artiste les aliwa nzamba le mec artiste ou kokufa après ou après ou. Exact que tu vois bando lobela liwa ya artiste. Tu vois, parce que ça peut aussi t'aider. Il y a royé bandeni, il y a préparé tant nayo parce que au moment que ba o ba banda qui peut lobby ba koza la tête, lobby peut biso to ya peut être to koza la petit. Bon, na kawana nde yango wana ezo sala parce que mona photo to milengele parce que tant de artistes comédiens ba comme kufa to kufa ebele tozo kufa penda tant de to kufa vraiment. Donc il faut tout milengi là tous en alikam na mutute kozala bien na mutunyon parce que to ebite liwe ko ya erne. Tu vois donc liwe zo la kalisuti. Liwe zo la kalisuti. Qu'est-ce que tu as retenu de bien na parcours ya papa Chaba? Bon ngai na théâtre une année na utoko kisa na joie na été mais du moins na se planer kanda jouaka. Comment on a une jouaka ko incarner ba rôle ou incarner kawana yango ndeza ka fierté mboka na biso. Comment on a papa Chaba a joué Moscovitch. Ozomona butu ba uti poto jika moko boye mais batu so batala ngomoni komona ngo vraiment c'est en Europe na ba livre donc ba jika mo uti poto ye mais aili so ka ba livre na ba fanfare na quartier donc c'est un peu ça. Merci beaucoup. Merci. Voilà, on continue hein, petit à petit on avance. Mbote maman. Ça va? Ça va. Qu'est-ce que tu peux dire dans mon colono ya lelo? Fakito ya to kutana tana sengo moko boya fête mais to kutana sengo mawa pour te perdre moko ya baoba ya icône ya mboka na biso na kombo ya papa Chaba. Bah ils ont pas ces mawa. Parce que beaucoup de gens ils pensent seulement que c'est la comédie ou théâtre on va le voir. Mais bon, ça reste pas cadre dans RTNC. Du côté de la presse et tout, dans la communauté, au studio, il est aussi l'agent de l'RTNC. Donc, ils ont fonctionnaire à RTNC pas confident. Alors, on a deux casquettes. Mais bon, ça en est beaucoup plus du côté. Mais ça en est plus parce que côté on est plus na bactère ou bazalaki na katia groupe Salongo. Parce qu'on sait aussi que maman Karine Pala et les autres sont aussi des fonctionnaires. C'est ça. C'est ça que je rappelais. Parce que nous, on interviewé, c'est beaucoup plus les comédiens. Moi, je dis, vous oubliez, et donc, tout le monde c'est qu'à côté, artiste de l'autre côté. Donc, c'est une tristesse, ça laisse beaucoup d'enfants. Et surtout que malade, bon, attends, mais on sait que papa n'a pas préparé votre corps. Mais il y a trop besoin de mort subite parce que, attention, il y a ta communauté, papa aussi, donc, peu de temps, peu à Moutakou Fimba. Donc, tu as besoin de mort subite, ça bouge, donc ça fait vraiment. Et ça n'a pas si ma carte, à la fin de l'année, il faut fêter avec le papa Noël, mais papa Zate. Et ça passe si. Parce que je me souviens, déjà quand Mikolo le cas, c'est comme si Babenga qui est même âge de diplôme de mérite, n'a pas tout candidat. Ok. Voilà. Et dérangeant, beaucoup de gens ils pensaient que la grippe on est bête à tout le monde. Mais la maladie, ma casse, c'est comme la loi, les parents qui ont pénaté. Donc nous tous nous sommes surpris de voir ça, mais nous avons à payer ça qui nous avons décidé qu'à ce jour. Donc voilà, les gens ont passé. Un peu de compétition avec la famille, avec la grande famille artistique et la presse également. Parce que sur l'Andamon partout, en bien et en mal. Donc c'est tout ce que je peux dire. Merci. Merci à vous. Voilà, vous avez compris, hein? Petit à petit, on avance, petit à petit, hein? Toujours qu'il y a des malembe, toujours qu'on soit des détails, de gauche et du côté droite, pour chercher toujours, il y a Sabino na bandeko bota la rabiso, les vraies informations, il y a Moussala Nabiso. Merci beaucoup. Oui. Fondation Ferrego, la Babi Kalaté, Boga de la presse, en tout cas. On a la conférence de presse de Batbagoya. Voilà. On a la promotion on a Tanzanie. On a prêt Tanzanie. Tanzanie qui on a concert le 24. Voilà. Donc, moi, je suis en 2022. Mais tu peux avoir la chance. Et aussi, donc, tu es là, tu es ma musique. Ok. Ah, comédien, à droit. Et puis, quand tu as raté, oh, qui a été et tel yoté.
aza na impact te yango nde ayete mosusu akozala nzoto kobuka mpo mikolo bacomédien mosusu soki otali mpena banzoto osentir mpena bamisa couleur ya bien te siko moyen ya place bato baza eza te mpo bakoseka ye mpo eza lisolo ya lisanga jitedi yokasa neti soki okoyeli peut-être soki nde nini yo okoya na mataba mona sante ndenge okomi na okotikala donc mpona koloba ye te bolelaka te bao baye pe te bamisusu mpe bino bozo comprendre yo apparemment pour commencer théâtre pour ba humour et eza humour te eza ba philosophie ngamo nazoloba nga nazoloba likolo na banga nzambe na se na banga mbwa nga nazoloba nayebi makambo nazoloba je sais de quoi je parle naloba makambo na nganga lemba bakufela comédien lisusu lelo le 4e oh ebongo ngai moto prophète na lemba comédien moko akufa na lemba na janvier nzamba la kisio oui na janvier okafond l'église otia no tembe mais comme prophète kangaka maloba o monteur kangaka maloba o faut pas tona bataki toza na temps moko boye bolingo eza te na janvier na lemba de la presse abi bolingo eza te comédien to comédienne po bolingo eza te entre biso na biso bolingo eza te na uti koloba na yo te nasolola na ye te mpo na nini bowelela nini o te minene na ye moto esala ngane tosolola te minene yo mpe esala minene soit yo soki olingaka minene te zalaka na ndenge wana alingela moningani oyo na minene na ye motu akoza neti bya biso boye ya moninga ya mona boya kotia ata kechi moko ya sika nalata nanga biloko ya kala mpo so alati boye boye vanta moluba aye kolakisa ya sika tusa mais problème ndeko nanga donc il faut battre tout bakoza za lolenge wana ba msusu pe bakoza lolenge wana tozonga pesima OK Dubaï oyebi vidéo sala ya biso suba na avion publia ba paro nyonga tendeni OK soki Japon oyotie nyonso wana nasala yango te nasala yango po nga naza le seul journal au moins lelo nga nazoloba yango so na bina bino ke boye au moins na mabe lukata jour to sala émission voilà n'expliquer pena bato lelo yo muto akoti pe na carrière eza lekechu Masananga lekechu ba bon séjour na Paris voilà des semaines PDG to fongola nzela naza le seul journaliste na voyager na moment coronavirus journaliste mo ta voyager na coronavirus série wana test bazo sala $45 pour voyager mais nga na oza na kenda ba Dubai na kenda ba Japan na sala ba vidéo na sala na kenda na ba Dubai mall esika kutu yozo bule kutu olo tata na ndoto me yaka na ndoto te na ba journaliste et puis ça mena ba tunyo sauté on se comprendre il faut quand même ba biloko wana elo ba rapper na le seul journaliste na sala émission na katia jet privé à chef de l'état avion likolo na temi cité jinazolo ba vient na ngai Weranson naza témoin papi ka kol témoin Christian Engani lo mabattre témoin na jet privé parce que son a le que journaliste ni na sa sala ataka bulu mwana kabu ata mami ilela na sa sala ta émission na kata jet privé oté oh na mimingam voilà merci de la presse sur photo ça même mission parce qu'il faut ça oignon so ana beaucoup mikolo na zongi mabe mikolo yo na récupérer ce ko ebonga na pona mona ba mora banani wana 2022 wana après banani après Tanzanie d'accord merci beaucoup vraiment Ah, merci.